Jusqu'à nos jours, Jean-Marc Kaboun, député national élu à UDPS. Et puis à nos jours aussi, en cours, président et Alliance du changement. À l'objet était pour CAP 2023 aux élections, peuple congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mutu oyo ba simple combattant ba bengani na IDPS. Simple combattant, même pas ba cadre. Simple combattant ba bengani. Ce que le peuple a goyoka ndengenini. S'il n'a pas pu arriver à convaincre nanu mwandambu ya ba combattant ya IDPS. Accueilli ata na cadre ata moko te. Accueilli ata na ba figure emblématique ya IDPS ata moko te ndeko na ngai. Siko yebisanga na mutu na ko convaincre peuple ndenge nini. Ça veut dire que mutu oyo atiki IDPS na défaut. Balobi Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin na s'abonner na Mikodo presse en ligne à Moller Chingala. Chef de l'État batiki mutu alobi boye mutu ko porter le plainte contre le chef de l'État na mboka na biso. Mais siko bolingi Allemagne d'Afrique ezala ndenge nini. Ça veut dire que plus mboka na biso eza plus na liberté. Voilà pourquoi ezali comparer lokola Allemagne. Balobi Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin na s'abonner na Mikodo presse en ligne à Moller Chingala. Qu'est-ce qui se passe au juste na kati ya lingomba na bino UDPS? Parce que pouvoir depuis besoin yango moi kondongo na entre bino eza moi mingi kala mingi te to mona ki pe sortie médiatique ya mwana mboka fils mukoko azali pe moko ya lingomba na bino UDPS ala insister le dit azalaka na UDPS lelo azo confirmer azaka na UDPS moko ya lingomba na bino ngana ebité so azala na UDPS problème lokolo bosundola ki e to nalobe boye soki asa koti kindoki place ake kolia wana akolia biloko pa koti kindoki mwana oya lokoso okota kindoki ça veut dire que famille soki ba moni déjà que mwana asa koti kindoki bakoboya yo c'est tout à fait normal. Non, bisonyo sotoza na ba problème. Balobi Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin na s'abonner na Mikodo presse en ligne à Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle. C'est pas appareil. Bonjour et bonsoir, chers amis fidèles téléspectateurs. Dans nos chaînes différentes de la République démocratique du Congo, partout dans le monde entier, vous nous regardez. Le rassemblement des journalistes du Congo, dont nous sommes constitués avec plusieurs chaînes. Aujourd'hui, nous sommes représentés avec 2 chaînes seulement. Donc, nous avons Congo Star Télévision sur TNT et puis Moller Télévision pour Canal Plus 345. Azalaka toujours tout prêt à peuple. À l'instant, bazali parti au bazali na pouvoir. Mais des fois, il est capable de tendre moquer, est-ce qu'il y a pas confort rebelle, mais capable qu'on pense en tekena bango. Mais tu es coloqué par rapport à l'actualité où ils allaient courir ces derniers temps. Ici, dans RDC, oui, ningisi mokili, ningisi pe, moi bah parti mais qui nous sont rebelle parce que tout le monde vie à départ yandeko. Jean-Marc Kaboun. Plusieurs fois point de presse c'est salami, plusieurs fois rencontre c'est salami. Quoi dire alors? Tu es alors tout solo là. Mais tu es dans la résidence il y a Ndeko Jekobe ya Oazali, initiateur, fondateur, président. Il y a ASBL Vision Fati. Donc bientôt là la fête continue pour une année na yango. Je pense que bon toujours pas pour par rapport à la sport maintenant l'extension. Voilà, on a mon côté comme pour la présentation c'est Moller Chingala. On a compte Moller Télévision Canal Plus. On a topé si Maloba pas ya de Konabiso. Oazali Congo Star il m'aura se présenter vous voyez bientôt c'est Moller la zangi drapeau na ya la takavana. Mais bala simarola tam. Bonjour et bonsoir Ndeko. Bonjour mon amboka, bonjour na bande de connais sur la biso de gauche à droite. On est de cœur avec vous. De Tolobi, de l'autre sangeli mon amboka. Jekobeya, Chile Gelou, autrement dit Satan 3, a eu sa vision de l'autre, la signification de la communion sur l'accès. Encore une fois, on est ensemble avec vous. Voilà, merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Encore une fois, tu as eu besoin à moi Namboka. Moi Namboka, Mbote Nayo. Mbote Ndeko.
Bonne santé. Non, ça va. Vous êtes en forme, hein? Oui, un super forme. Une remarque, des fois, à la trop d'attention à limiter sur Petit Boulevard. Tous s'est retrouvés hier, tous allés ensemble. Nous avons une population plus de 500 personnes. Dans le quartier atterri à Bouddha, précisément dans la commune de Yandjili. Pourquoi déplacer la population et puis sensibiliser la population qu'on a? C'était dit à quoi? Non, d'abord merci Nandenge Boye, to solo là. Je crois que Bao Bayebi Ngai comme Nanga Jeko Béa, Nazali président Yasbel Vision Fachi, Nazali membre. Il y a IDPS Nenge Nalobi. Na compte il y a IDPS biso batoto adhérent non pas na fiche d'adhésion. Nga na remplissa na fiche d'adhésion tenga na kota na molimo. Alors, ça veut dire que ndenge toza na IDPS na molimo. Tina tosali eloko wana ezalaki matinée politique. Bato ebele bakanisaki meeting parce que degré ya bato bayaki wana bato ebele bakanisaki ezalaki meeting te ezalaki matinée politique. Alors tozola ki sa force au biso tozali nango. Ça veut dire ezali kaka na limité te mais ezali partout. D'ailleurs nazana eloko a reprouver l'issoté parce que eza même pas kaka awa na Kinshasa mais partout en République démocratique du Congo toza na force wana ya ko mobiliser nango batu et puis comme pesa message na biso batu bayoki biso. Mais comme pesa message na biso batu bayoki bino population ba répondaki na invitation vous avez qui na place publique et c'est quand ndembo ebeta makao ça ici ba ndeko nous soana batu ba komituna on a départ ya ndeko Jean-Marc Kabund yango bosangisi batu bongo et puis surtout tali bien message na yo na micro na yo devant presse d'abord et la population balandaki yo. Vous parlez toujours les réponses directes envers ndeko na biso azali pe ndeko la bino mais atalisi mando ki ne sika mosusu Jean-Marc Kabund. Quelle est sa particularité à rencontre wana ezalaki? Oh, je crois que ndeko Jean-Marc Azamuto togo betali solo na été togo kipé été. Je crois que na ebisaki bandeko nyonso to ya IDPS o nyonso bazali agité na makambo etali Jean-Marc batikela ngai. Parce que Jean-Marc Azali est l'autre côté, Jean-Marc Agozala pe est l'autre côté. Alors bato bazokanisa ke toza ko banga obiete ezaka ke ndeko Jean-Marc atumboli famille o ezaka na bato ebele. Omoni, ça veut dire oye na lupango moko boye bato bazalaka ebele. Siko yo oye obeti mwana na bango. Ozo comprendre, ça veut dire ko baye. Siko yo ko kanisa ke oza mutu makasi te. Mutu oya ko leka boye, akolobela yo ke yo beti oluki problème na biso italio. Mususu aye, ça veut dire que ezali famille ya bato ebele. Voilà pourquoi aux hommes ils n'ont même pas agitation. Ça veut dire que famille Nabiso, Nenge Tolobi, IDPS, ils allaient partie de masse. Ça veut dire que partie de masse, on attend au Tumboli. Yo, kanisi au Tumboli Mutumoko, tokoyela yo. Ça veut dire que Bolongo, la biloko, wana ya kokanisa que ils allaient agitation te. Ils allaient agitation te. A Tumboli famille, oh, ya batebele. Aux hommes tout le monde a kayango na ba quartier, bateau, bakola na kin. Ou bien peut-être dans la province, ou bien ezalate, mais oyo, bakola na bakin, baebi ke famille oyo, ya batebele, soko tumboli bango, yeba ke bokolemba ba problème. Voilà. Ça veut dire que yé a rolemba ba problème parce que à Tchemousabi, place il fallait pas à Tchemousabi. Et bien voilà, moi Namboka, Jeko Béa, Topé Simino Soussou, bonjour Pembo. J'espère que la santé est habitante. Moi, dans un gimi, gaga na pouvoir, il y a Bajissé. Wana maloba ya mwana mboka Jean-Marc Kabund azalaki moko ya bapilia makasi ya lingomba IDPS. Alobi te nga na bendi nanga parce que na conseiller chef de l'État plusieurs fois namoni abandai koyoka te. Tango dossier ya rameye azui même ministre Petentik azui mwana mboka Sama Lukondo azali bongo chef ya gouvernement na ye moko bake inde komona tata mokonzi ya mboka. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi c'est non. Et là, on a une explication claire. Et pour ça, quelque part, il y a une escroquerie. Toujours escroquer le peuple congolais. Le chef de l'État, qui silence radio. Et ça, parmi les gens qui sont là, qui sont là, le chef de l'État. On a analysé par rapport à la réaction de Mboka Kabund. Bon, je crois que caractéristique il y a Kabund, il y a Liboso, Ezali Lokuta, il y a Mibale, Ezali Moyibi.
Ça veut dire que eloko nini ezolakisa ke ayebisa ke chef de l'État. Je crois que mutu nyonso surtout oyo se sentir que azali lésé na problème moko boye alobaka. Ça veut dire qu'il fallait aloba yango. Il fallait azalaki à l'époque azalaki vice premier président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il fallait instruire à l'ordre du jour. Il fallait assenga motion. Makambouana etali président de la République nanini. Na utaki koloba bien. Ndeko Jean-Marc Kabound, il faut asala SPA. Sciences politiques et administratives. Il faut alonga makambo azosala. Kasi yango na lobi ke azo comprendre yango te. Ça veut dire que makambo ya droit na politique eza biloko mibale. Ça veut dire que ndenge balobaka même droit et yaka toujours na se ya politique. Il faut comprendre yango. La politique prime sur le juridique. Il faut ayeba yango bongo. Il faut ayeba que mutu oyo ba initier eloko wana ya ram azali ministre. Ministre chef direct na ye ezali premier ministre. Premier ministre azali redevable na assemblée, non pas chef de l'État. Ça veut dire que ye azokende kotuna muto azana problème te, na bato ba na problème. Ozo comprendre, yo azana problème, mais ozokende te et pas muto ayebi likambu te. Yo lingi chef alobanini. Chef ayebi makamuta, moni muto azana sama lokonde. Muto akokaki ko répondre ye bien. Ezali premier ministre, ezali chef de l'État. Alors, likambu ya chef de l'État na makambu ya ram, eza wapi place wana. Yango moni na lobi bien que ndeko Jean-Marc Kabound, il faut azonge la classe à kota na SPA à la science politique et administrative. Alonga makambu wana. Ça veut dire azolinga komema makamba politique na droit, or que makamba politique na droit et aussi mbate. J'espère que vous comprenez. Et après, Kotia Makelele, Moutou Apesi Mitindo, Balongola, Makamwara Mwana. Et ça, chef de l'État. Ça veut dire que les Congolais vont réclamer, la clarté, explication, et la clarté. Je crois que Mitindo Pesami va suspendre rien. Va suspendre rien. Eh bien voilà, va suspendre rien. Tout le monde est ici au sport de mon angle sur le téléphone à Bisso. Bon, tout le monde est allé mon amboka, qu'est-ce qui se passe au juste na kati ya lingomba na bino UDPS? Parce que pouvoir depuis besoin yango, moi kondongo na entre bino eza moi mingi. Kala mingi te, to mona ki pe sortie médiatique. Ya moi na mboka fils mukoko azali pe moko ya lingomba na bino UDPS ala insister à le dire. Azalaka na UDPS tilelo. Azo confirmer azaka na UDPS moko ya lingomba na bino. Ngana ebite so azaka na UDPS. Problème lokolo, bosundola ki e, to ekona. Nalobe boye. Soki ya sa koti kindoki place ake kolia wana. Ako olia biloko pa koti kindoki. Mwana oya lokoso okota kindoki. Ça veut dire que famille soki ba moni déjà que mwana asa koti kindoki. Ba koboya yo. C'est tout à fait normal. Non, biso nyonso toza na ba problème. Ça veut dire que peut-être problème na ye eza muke par rapport ya batu nyonso tout. Chaque jour eza na batu bazo kufa. Na lobby ezali na lobby président de la République ayebi que je crois azali ayebi que fils mukoko azali ayebi Y ou Z azali. Chef de l'État azali non pas pour à régler banzala na biso. À régler ba problème na biso. Chef de l'État azawana pour na ko régler makambo etali République. Ça veut dire que ceux qui te lobby biso nyonso tout okende kwa kombreye parce qu'azali vie na biso nyonso tout eza normal te. Mutu na mutu bunda na oyo yebi tozui pouvoir s'organiser, se conformer au luka boulot. Balobi te que boulot il faut zalaka ministre biso nyonso tout il faut tozala ba ministre. Ba biso tozali fier parce que président lobaki nanga na sala nga habité président nga na osala sikote na mobiliser na accompagner na zala na terrain na senga ye eloko te président pesa nga mbongo te mais na za pire petit na ye mais na lelaka te na kenda ko luka pete ba ministre kendo tu na bango ba koyebso mbula to mona bango na beta porte na ba porte na bango. Ça veut dire que nazo s'organiser na mayele na ngai moko.
nazo s'organiser na force oyo na énergie oyo nzamba pesi ngai. Ça veut dire que le but est que nga pe na besoin na somba pe mapango naza besoin pe na somba ba voiture ndenge na omona baninga mususu baza nango ndenge na omona baninga mususu mais soki tana ngai kokite na sala nini est-ce que na lobby est-ce que ngai fona gende kolia pa ba voisin 37 ans de combat ya souffrance ya ndenge na ndenge to tikala jamais to perda batu to perda biloko batu ba perda bana ba perda basi ba perda mibali na bango likolo ya régime ya Kabila lelo Kabila aza exemple pour na biso ou bien mwasi na ye aza modèle pour na kolakisa ke asalisi fils mukoko e bongo ba kombata o batumba. Est-ce que maman Olive ko kende ko la musela biso milimo ya ba kombata o batumba poto betele maboko tango bazo tumba ba kombata na biso si azalaka au courant eloko nini oyo asala tango babomaka bakombata na bamarche lelo mawande ye est-ce que mawa eko ya et pas maman Olive kaka pona fils mukoko pona lokolo assistant c'est quand même important non non vie ya batu vie ya mutu ezali sacré bomo ya mutu na mutu abomi bomo ya mutu na mutu asalisi mutu pona lokolo nani asali malamu okolo bateke mama Olive to betele maboko po asalisi fils mukoko batu baza combien na RDC o ba na passe o ba na ba problème balobi mutu malamu azali osalisi na droite gauche yebite mais soko moni mutu asalisi akomi ko sala publicité azo sala publicité wana pona nini parce que ba dirigeant na biso o bazo kamba parti baza mabe ba combattant ba se retrouver nulle part et puis ba komi ko luka ndenge nini ya okende kolia et pas ba voisin. Voilà pourquoi voisin ça nini abimisi biloko ne na veni batu ba olia fufu ba o ba na nzala ba osani bako ya ça veut dire azana profit na sima eloko wana asalisi pona motema malamu te. Voilà, asalisi pona motema malamu te. Merci beaucoup na moni passion no matima kas. Je pense que le message est bien vraiment passé. On a bandé ko bi mususu baza na parti ba bazala moi mayeleti il n'y a pas ma voisin, ils allaient mal à monter. Voilà. Parlons un peu à ce qui concerne la carte de membres, il y a parti. Et tu as un siège en plein point de presse, il y a CG Kabouya. Alors, à Beta qui s'était wana, casse vraiment en ce qui concerne ma carte. Il y a un meeting matinée politique na Badou. Pour frapper les sociétés, Kaka yo mopolo dit, mopolo ya vendredi 8 de la semaine au Tozo Banda. Bino surtout beaucoup pour réclamer ma carte na bino. Est-ce que c'est ça la vraie démarche nzela ya malamu ya koluka comme ça to boluka procédure mo ya malamu comme des responsables parce qu'aujourd'hui on a libre autorité morale na quoi par rapport à ASB nayo. Est-ce que vous allez aussi enseigner vos combattants comme ça prochainement? Oh, moi je crois est-ce que tolobi tozo kende kobuka tozoki koyiba mais yango inde yango wana na lingi noloba démocratie yango wana biso balakisa biso démocratie faut to sala ba marche o ba yebisa biso yango wana soko moni eloko moko eza osepeli nango te na mboka na bino boza na droit ya ko contester yango boza na droit ya ko s'organiser boza na droit ya revendication ça veut dire revendication na biso yango wana ça veut dire que non ndeko eza lokola mama likelemba azawana na likelemba simi mbongo likelemba siko alobi onga na tiki likelemba parce que tokusani est-ce que tokotikele mbongo po abimi na likelemba non tokotikele te tokolanda ye s'il vous plaît on a autre cause autre dimension en fait voilà progression l'essentiel voilà ça veut dire que tokolanda ye asala nini azongisela biso mbongo biso toza na problème te toza besoin toyiba parce que tosombaki ba carte ndeko na ngai tosombi ba carte mais aussi vos preuves de bosombaki non oui yango na lobi ke toza na ba preuve ba récit ezali signature wana ezayaye oui accueilli
na volonté na yete biso nde to bengani ye mais na ko bengana wana to se rendre compte que mutu wana za na lar na biso il faut quand même to sani to ke ne vers ye boso ngaka na parti bo réclamer te parti mutu ayebi place mbongo eza azate ça veut dire que compte oyo na lobby na lobby na yo oyoki bango moko soke na permanence mutu azalaka lisu te permanence administration et ça la réalité. Ça veut dire que ba trace nyonso ba bungisi. Peut-être yewe akoyeba compte oyo mbongo na biso ezali. Akoyebisa biso ndenge to lancer message boy. Ako sala sur point de presse lokola ya lingi koloba. Ayebisa biso clairement que jeko bokene na compte boy bokokuta mbongo na biso. Ça veut dire que kimé kokota nango. Voilà, merci beaucoup Ndeko Samuel. Eh bien voilà, oui, on a lobby ça, parce qu'il y a un souk à Yama sur les aïeux, vraiment, moi, 35 ans à Yamouké, tous allez éclairer par rapport, il y a Makamoune, les autres Mola, na kati ya République démocratique du Congo, ils allaient ni Kabomogo, Tata Nzambe, Apesa Biso. Kabound, à lobby à gauche, Kabouya, à Zomsile à droite, et puis na milieu de Romona, Jekobe, à Bimina Mando Kinae, na cercueil. Signification à cercueil, on a d'abord, je crois ezali signification te ezali to enterrer mutu. Ça veut dire que carrière na ye esili. Tangu to bengana ki ça veut dire que ezalo kola mutu azali na AVC. To pesi AVC. Ba bundani na AVC wana akokite no moni alobi dernière ki na ye l'état bimaboy azui maman mort subite. Ba moko akufi et puis esili nango. Ça veut dire que Kabound appartient à l'histoire. Oza c'est que non makambo eza baje politique. Pour biso devoir de mémoire yozala to bomba ba image érotical loko eza baje politique na lobby lobby to komona Kabound na Félix to bien Kabound na ine non de nature nanu ya Félix azali bien éduqué na mona place à soi na raté Fatinde azana soki amoni ki ozo memele ba problème abani ne calme abendani na point na ye okoyoka ta ko répondre yo bien ko luba boyote alors ce qui m'a reconnaître erreur na ye ou bien faute na ye asengi bolimbis Fati azali garant de la nation azali père ça veut dire que tala été en tant que jeune ndongo mone wana tala en tant que père ça veut dire que azana tante ya kokangela mutu kanda soki mutu aye verrier aza satana te Kabound aza satana te oyo golobake ne bako kabwanaka bako kutanaka te azali mutu azali acteur politique bako kutanaka kaka leti lisolo ya wazeko na kofi baki ke bako sololaka mukolo nzambe na satana bako vana mais tomoni yango basololi nzambe wazeko alobi ke nzambe d'ailleurs basololaka bikonyo sona satana c'est comme ça ça veut dire que ezali makambu ya batu entre baime. C'est tout à fait normal. Ce qui ba nyamana nous bango na bango bazaka pe na ba problème. Pona nini batu baza na ba problème te. Ce qui ba kobongisa, tamé mais et pas na biso. Ba combattant to si to tie croix pona Kabound, c'est fini. Ça veut dire que pona Kabound, pona biso toza d'accord te. Parce que ce qui nyoso oyo ezo salema eza pona ye. Bongo zo bulisa la Kabuya nini. Yo mto zo bulisa Kabuya makasi mikolo. Raison zani. Te ngaso na bundisi Kabuya o resiste te. Nanu na bandi ko bundisa. Bon raison zate. Na lobby boye. Nanu na bandi ko bundisa Kabound te. Kabuya nazana no na ba rappel à l'ordre. Nazo zongisa ene na nzela. Nano na tche minduki nanga te satande nano beti te ti ya infini nano to beti te ça veut dire que toza nano na rappel à l'ordre azonga na nzela elobi nini ngai na ebisi wi to bengani Kabound pour que biso nyonso tuto vanda na luka intérêt nanga te na lobi ba mikolo nyonso batu nyonso tu ya mayele basa nini ba vanda to solola to yeba to wuti wapi to komi wapi et puis to kende wapi. C'est vrai, toza na difficulté, il y a transition, tozu pouvoir, mais siko pendant exercice nango et kozala ndenge nini parce que difficulté tozu il y a des information toza nango ba même yo na ba réunion IDPS ils ont fonctionné nango convenablement yo na ba réunion IDPS au monde a raté. C'est comme si
Vous êtes trop toujours dans ma télévision Fati. À la longue, vous avez un comme ça vision Fati, un parti politique. Nayebite soki ogotuna banda aneo e bandi soki réunion ya secrétariat ekoti combien de fois ndeko yeba soki IDPS ezo fonctionner correctement soki réunion ya convention ba session ya convention démocratique ekoti déjà combien de fois ou bien réunion na bango ou bien bureau ya CEP na permanence balakisa yo bureau ya CEP soki ezalaka wapi bureau ya convention démocratique na permanence ezalaka wapi ça veut dire que bango batu o ba gérer na basali net batiki de personnes na AVC ça veut dire que zo fonctionner na tendance o ya bango tendance ya batu misusu bazate batu pe baza sécuriser te na permanence eza na batu oyo bakoki kokota permanence eza na batu misusu bakoki kokota permanence mais baza en général problème ezate mais moto se sentir ka ye moko aza na insécurité ozo comprendre o se sentir que bandeko misusu baza na prison parce que balobi que ndeko Kabuya zo diriger bien te eza normal te mutu nyonso tu aza na droit ya critique parce que eloko wana eza ya biso nyonso tu parti wana eza ya biso nyonso tu eza ya famille ya Kabuya te mutu ake na famille ya Kabuya na ndaku na ye alebisi Kabuya ke omoni na ndaku na o diriger mabete mutu azate o pani opesaka mbongo mbongo ebele obie mukie bana no ndenge nini otangisaka bango boye te utabeti lisolo wana te bazo beta lisolo en tant que secrétaire général ya parti ozali obligé ya koyoka bato nyonso na bato balingaka yo na bato yo balingaka ote neto sala rashoa net ata ya robala eza mutu mususu ata mwasi ya pembe aoyebso ngalinga mwasi ya pembe te mais okuta mususu aoyebso ngalinga mwasi ya pembe mususu alobanga na linga mwasi ya mwindo ozomona ça veut dire que bato bakolinga yo te na Congo tolobaka yango ozala mulai eza problème ozala mukuse ozali problème ozala munene problème ozala muke problème. Voilà pourquoi ngana lobaka batumsu balobaka jeko yo libumu boy nabi ata bato mike bazokufa soki toke na cimetière lelo okuta bato bazanga mabumu basadi bakufa. Voilà pourquoi tolobi en tant que secrétaire général il faut ayoka bato soki aboyi koyoka bato isa tokoloba il faut ayeba ke bato IDPS na lobby soki aboyi koyoka etalié parce que biso titoyokisa Kabila na mboka oyo omoni Kabila ayoka et puis abanga et puis atika alors kaka yé moko nde tokosala yeni ndeko Zekobe merci beaucoup pour na kaka yé monde tokosala c'est bon mais aux alliés déjà autorité morale ya ASBS munene état qui est responsable ozupe ngoluté ya koluka au moins secrétaire na bino ya parti au solonné le collab responsable au talissier carte commune surtout talissier et pas répondre et puis si mana monde na ba etando ba notanda vérité weke na vali kozo ngisaye na nzela et puis talissa biso na place wana asko ki ngolu ya komona ye bo solo le collab responsable ndeko na zwa ngolu ya komona ye et puis batebele ba mais ndeko wana koselanga ba makabu ozomona azali vie oyo nga na respectaka mingi na lingaka pe mingi ça veut dire que na sina yebisa kutu na bato na bachela nga secrétaire général mususu ou peut-être na yebi yete nande ko Kabuya na kupona nani ta kupona Kabuya parce que to lié na ye to yebani bien na droit ya kuboya yete mais eloko nazo boye pa na ye za lukuta kokosela nga makamu azotambola na komona nga na munoko na ye azotambolaka koyebisaka batu bapesa mbongo te bo bloquer jeko azobundisa ngai bokende boye abengi batu nyonso batu pe babengi ngai mais relation oyo na batu ngana na bango ya yebi yango ta comment yo secrétaire général munene lokola yo o se rabaisser tina niveau ya koloba bopesa jeko mbongo te eza na sens te mais sikoyo tango ba opesa nga mbongo te est-ce que na kufi nazo sala ba action te nazo sala ba activité te lobby tozaki na manifestation omoni nga natangi kombo na ye natangi kombo ne ka ambien natangi kombo ne po na sala ka politique et émotion te naza na tante ya kolekisa tana ngai po na koloba mabe ya batu inutilement non
na lobby na bino awa parce que faut to bongisa souci na ngai eza to bongisa soki lelo parti etelemi lokumu ekozongela kaka ye parce que ye nde secrétaire général azali na droit ya kobenga bato nyonso ndenge na lobi na ba o balingaka ye na ba o balingaka ye ça point de presse ça la qui na parti vous allez quitter absent fallait koya on va na pe na tribune d'honneur lokola bande comme subi ba yaki wana bazala ke belé on va vanda ki na tribune on va yo point de presse pourquoi quitter non non na yaki te parce que naza d'accord te na makambo ndenge azo sala yango lokola nini nyonso to façon azo gérer naza d'accord te nde omoni même communication wana omoni bato tout balobi eza raté eza bien te parce que alingi kosala nyonso ye faut mobiliser ye faut organiser ye faut communiquer ye faut recruter il faut adhérer bato eza na sens te. Voilà, merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs. Tozongi na na terrain à Bouddha. Toute image à Bouddha, la population nous répondait d'abord à l'invitation. Pose un message de Ndeko Béa tozali na plateau na grand plateau awa et après bota la ndenge bandeko bakota ki na cercueil. Bakota ki na ngo, ba cérémonie que les gars qui sur place tout l'ensemble na bino. Et puis ça on te pose Ndeko Samuel la question encore, là il fait question encore to kabona Ndeko Béa. C'est parti. Roland Kayembe, Baudric Aveto et à toi Rosette Katoum. Long succès à vous. C'est bon? Très bien. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, vous savez comment l'activité à mon collègue à vendredi, le 22 juillet, na Terra Bouddha, vous allez qui on a un dépôt de Kobéa. Bande quoi parti à UDPS Bazalaki et puis na ba combattant na ba militant militante il y a ASBL Vision Fatih Bazalaki voilà d'accord nalingi na préciser logo moko Vision Fatih UDPS eza logo moko voilà ça veut dire que Vision Fatih eza logo la ba mouvement nyonso ba parlement debout ba force du progrès ba nouvelle génération ba mouvement eza belé na kati ya UDPS. Vous comprenez, ils attaquent les habits. Mais valoriser yango, ata yo mo place pour vendre pour tala raboye. Parce que bimisaka vision. Non, ils allaient fonction. Population n'engage bimisaka vision Fatih. Là ba promotion ça les la yango. Déjà les gens va comment on a ba engagement que c'est hors IDPS. Non non. Soit les ASBL qui sont énergie na nango nezo sala ke ezala bongo. Sala qui empêcher na kati ya IDPS aux non 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 non. Non, non, ngai bapesa nga nazala nazonga na Ligue des Jeunes. Voilà. Mais na lobaki na kokai kozonga lisusu na Ligue des Jeunes te. Ça veut dire que na sali na Ligue des Jeunes des mandats. Naza lisusu na niveau ya kosala lisusu na Ligue des Jeunes te. Na pesi chance na bande ko mususu. Ba pesa ngata on a bimi prison. Zongela fonction na yo na Ligue des Jeunes habité. Na niveau na nga na kosala lisusu na Ligue des Jeunes te. Parce que ba betanga pe ba couple wana. Nana na prison basalanga banko alors na loba na retravailler te alors loko na travailler te siko na salani na s'effacer na s'effacer te na acteur politique musala na ngai ezali politique valeur na ngai ou bien connaissance o batu ba yebelinga eza politique ça veut dire que nazali mutu o na comprendre que na salani na ke kubunda o ba comprendre que ate mutoyo aza important rôle nini oyo tokochaye na parti ozomona ça veut dire na kela la pongite nazali parmi batu oyo baza ba courager oyo balobi bakolela kate ngana lela kate parce que na vie kolela lela ya fo bunda na oza nango sala na mayele oza nango je crois que soutien koya après voilà pourquoi na lobby o nazo sala ezali pour na IDPS place IDPS suki ndenge toza na Vision Fatih toke mema bato asika toye na bango nako l'action carte na biso ya Vision Fatih po etale okoyoka ke logo ya IDPS eza mo bera pe na bande ko Vision Fatih mo koti mo pe na permanence mo vandi te bazala kana bango yo mo bo yo koti po bimi boke oh ngala kota permanence est-ce que ngala za na problème na permanence wow oh est-ce que ngana na problème non non c'est là ba rumeur oui o tcha asuma non yo balukaka di banana na lobe boye na lobe permanence bakanga yo mo ke luka stage so mona ye okomona ye te okende okay siko na okende kuluka nini
soki kuna okuti bagarde bazolela nano nzala bango moko baliete. Voilà pourquoi tolobi problème ezali horaire ezalaka te so batiaki horaire tokoya mais CG azoyamba na ndako na ye so asilisi ake bureau privé sikoyo biso nyonso ifo tokende bureau privé ou bien tokende permanence soki CG afongoli bureau sikoyo neti nga na besoin ya kokutana peut-être na président ya CEP ayaka te na permanence sikoyo ye mpo koloba nini neti convention démocratique bureau ne ezalaka te na permanence mais moto asimi makambo sikoyo mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Netobaki le Tondomwani Namona Mboka Jeko Béa Wazali, coordonnateur et président de Vision Fati Asbel. Tobeti le kaka makambo Italie fonctionnement ya Mboka Wazali Motuna Suka Mona Mboka Jeko Béa. Les lots 4 ans depuis Tobozi pouvoir et de presse au pouvoir, les combattants si Suko va se retrouver, Bazara Bandekende. Toyoki que ma poste clé à UDPS bote que la kango va partir mususu yebisa biso makambo wana eza ndenge nini ya solo peza lokuta mais yo yebi batu bazoteka te yo za na boîte te na lobby oyebi bien batu bazoteka parce que ezali sur place publique ezolobama toyoki ndeko Augustin alobaki ke eza Jean-Marc Mutateki Jean-Marc alobi pe eza ngai te ezali Augustin bosko na bango mibale nani Muteki vous comprenez ça veut dire que bango mibale bateki ba poste parce que batu oyo bazali ko engager parti ezali bango ndenge tolobi bakenda ba négociation sur 10 postes ya IDPS Jean-Marc ayibaka nanu ye moko 3 ayibi a camouflé yango ye moko atikali na 7 wana azwi lisusu 5 nde alalakisi neti eza ya IDPS mais ye moko moto azosala ni azosalela yango atikeli ndeko Augustin D bosko yebisanga IDPS aoganye ndenge IDPS bato bakovivre ndenge nini bakoganye nini nde ozomona lelo babengani bakombata na baministère babengani bakombata na baentreprise nyonso to kombata ke lukata mwa lipa boye te kende pa kabuya kom mukolo nini kabuya kozwa lettre mpona kokoma mpona kopesa kombata aya komona DG ozo comprendre oh eloko etikalaki yango wana bakombata bakokenda ta kolukaluka ndenge balobaka article 15 débrouillez-vous article 15 moto azo débrouiller ata bapesi ngai te mais nakota ata na baministère nakota ata epa bamandataire oyo peut-être baza na motema akosalisa mais okomi kuna mpe kabuya alobi te mpo moto aleka kuna basali nini fo akende pa na ye aye alobi baparlementaire te abloke baparlement nyonso tu alobi parlement ezala esu te ye moko alobi so bacommunicateur tolingi bango te mais finalement bana wana bacommunicateur bazobunda bakomaya kozwa mwa bamarché ya mike babosana ata mwa nzala ezalaki siko oye obloke nyonso wana finalement sikoyo biso toboyi te soki bakoboma parlement debout mais il fallait baluka alternative mosusu ozomona bon désormais baparlementaire debout olie bosalaka boye topesi bino boye tofongoleli bino basite awa bozala parce que c'est comme ça. Mais kaka koya kaka boye bo décision ka non ba parlementaire wana ba koma ko luka vina bango ka wana bana ba relation ba stratégie o ba sala ka po baliaka mais siko tango bloquer yango obomi yango po ba sala nini ndeko Jules Moniere azaki arrêté azana makala ou quand même un petit mot par rapport à parce que je comédie je crois que place azali na ndeko parti baza mo ebele na pasi je crois que eza bato ba sali ba commettre infraction ça veut dire que tant on commettre infraction il faut oyeba ko assumer moi je crois que ndenge tozoloba biloba misusu ezaka bien te il faut yeba makambo nini oyo zoloba kukanisa te kake parce que toza na pouvoir nde il faut osala tout non ce que mon comportement n'a évitera problème na kipaka mutute so moninga na otambo kanisa kutuke mutoyo mutukuto a pouvoir te ça veut dire que na solo la kana batu bien
erreur o bandeko basali bamoni yango l'état moni ke ezali infraction. Alors siko tokoloba ndenge nini mato lobeza te to se soumettre ezaneti yo ke ko violer mwana ya bato po za na pouvoir yango wana te yango toyebisi bandeko bavanda kal bakotala kana bango bakokondane bango na ndenge bakokondane bango, mais je ne crois pas basalaki yango na mauvaise foi. Les places où il faut battre pas comprendre place wana basalaki yango parce que tozali agressé mikolonion surtout pendant 21 ans soki 25 ans yango yo tozokende za kaka ba Rwandais bon siko toko sala nini poto silana na ba Rwandais par manque d'information balandi influence ya colonel je crois au ya est Walobaki, Barwande Bakoti, Bosimba Machette, Bosala Boy, Boyebisa Bana Nabino. Ils ont un message, Oyo Bandeko Basaya Nini, Balandi Bayoki. Tango Bango pe ba relayer yango. Je crois que ba juge bakota la circonstance na bango ekozala atténuer. Bakota la bango Bandeko na biso bako retrouver liberté na bango. Quand on pouvoir, UDPS, le président Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, bilan. Positif, négatif. Yo, gros monage, bilan abisso gozala négatif. Non, bilan abisso ezali positif, largement positif. Nandengeni expliquer parce que peu petit de l'eau azol libumuna ezanzala. Peuple oyo alela libumulelo te, ça fait 50 quelques, soit plus 60 ans, balela ranzala. Ça veut dire que libulu oyo il y a 60 mètres, olingi tokunda yango na 4 mètres. Non, ça veut dire que ezali na temps, il faut bopé sa temps to bongisa makambo ko bongisa ezali ebele mboka d'abord ndenge tozoloba mboka etele makaso ki justice etelemi. Voilà pourquoi toza na kati ya ko bongisa batu oyo bazo sala ke justice na biso etelema eza batu biso to former te eza batu oyo ya biso te mais ezali batu oyo tokuti na vision na bango na façon na bango na eseleli na bango siko il faut to déboulonner système wana mais système wana ko déboulonner yango ndeko eza lelo na lobité ça veut dire que nzete oyo esi etengami ça veut dire que eza lelo te po ozongisa yango normal oui toza na kati ko luka ba formule nini oyo tokoyo ko sala po nzete oyo ezala normal il faut to sani il faut to kataka ba étape pour to bimisa yango na forme il y a tout droit. Alors tout ça ezali ba manœuvre oyo tozali ko sala biso tozali na kondima ete mboka na biso eko changer lelo président de la République place moko bato bazo comprendre o te président lobaki RDC eko koma Allemagne d'Afrique mais bato baza mayele te bato baozela ba immeuble oyo eza na Allemagne wana oyebi ba neboni batonga soki président azolobaki eko koma Allemagne d'Afrique eza sur le plan des droits na plan ya justice. Ça veut dire que lelo bazo finga chef de l'État. Au moins ba lekisi yango na RTNC. Muto fingi chef de l'État, batiki. Muto lobi boye, muto ko porter lelo plainte contre chef de l'État na mboka na biso. Mais siko bolingi Allemagne d'Afrique ezala ndenge nini. Ça veut dire que plus mboka na biso eza plus na liberté. Voilà pourquoi ezali comparer lokola Allemagne. Voilà pourquoi Ezali comparer le Lamboka Allemagne. Merci beaucoup ensemble avec les rassemblements des journalistes du Congo. Donc merci beaucoup de vos bouquets pour le compte de Congo Stars Télévision et moi-même pour le compte de Molaire TV Canal+. Dernière question pour l'émission. Jean-Marc Kaboun jusqu'à nos jours. C'est comme un acharnement contre eux. Ah, pour ça, toilettage. Voilà. Jusqu'à nos jours. Jean-Marc Kaboun, député national élu à UDPS. Et puis, à nos jours aussi, en cours, président et Alliance du changement. À l'objet était pour CAP 2023 aux élections, peuple congolais, Félix Antoine Tshisekedi pour le Bénin. Mutu oyo ba simple combattant ba bengani na UDPS. Simple combattant, même pas ba cadre. Simple combattant babengani ce que le peuple a goyoka ndengeni si n'a pas pu arriver à convaincre nanu mwandambu ya ba combattant ya IDPS accueilli ata na cadre ata mon côté
akei ata na ba figure emblématique ya IDPS ata moko te ndeko na ngai sikoyo yebisanga na mutu wana ko convaincre peuple ndenge nini. Ça veut dire que mutu oyo atiki IDPS na défaut azoloba pe ki aye po azo pouvoir diriger ata yo moko. Ça veut dire que 2023 bo bengana Félix na dans lobby boye yango na lobby boye akobengana Félix na nini parce que atikala jamais kosala ata action moko na IDPS esimba te. Soki Jean-Marc azalaka makasi ou bien azalaka na batu mukolo tozo bengana ye batu ne balingaki bamonana. Vous comprenez? Incapable ya ko convaincre ata mutu moko akoma mutu na ye. Lelo nga je koso balobi balongolinga na IDPS na kolongwa na batu. Vous comprenez? Batu pe bakosala makelele. Batu pe bakoboya, bakokriye pe injustice. Acharnement contre Jacobea. Mais yé, ata mutu moko a crié te, ata mutu moko a lobi te. Mais siko na maginini. Maginini. Peuple a yebi situation ya mboka na biso place ezali. Balobi la nzala kasikola na problème te. Lelo peuple na biso ata tozo la nzala mais démocratie eza luxe pour le peuple congolais. Lelo banzembo ekosala mandenge na ndenge biso batu tozo comprendre kaka ba initier ou bien éclairer nde ba comprendre que peuple azo comprendre te azo confondre liberté na libertinage tellement ba pesi liberté yango azo kende au-delà eza cadré te il faut soto lobito kanga bango tokozonga lisusu en arrière. Voilà pourquoi toke nango malem. Moi ba interpellation yaka aba lo bakaboete, aba sala kaboete. Ah il faut mona. Ça veut dire que ozo mona recadrage wana tozo sala. Avec le temps ba tu vas comprendre. Ça veut dire que oyo to pesi peuple congolais pendant 50 ans, soki 60 ans, batikala kozwa yango ta. Ya lelo ba opposant bazo le kana RTNC. Bazo lo ba contre régime. Bazolo bandenge balingi et puis batiki bango libre. Lelo batiki marche. Fayulu ye soufflette. Sala marche ndengo olingi. Olingi 1000 marche, batiki lo 1000 marche. Gazo beta matin. Na yebisio soki moi ba dérapage batuna bango bakangi bapesi bango ba fanta na ba mapa balé. Batukutu ba boye su ko bimana kasho. Vous comprenez? Ça veut dire que makambo sanini est changé. Ndé débit à développement yango wana. Bon sikoyo bako bengana Fachi par rapport à quoi? Soki to bengana Kabila. Soki to bengana Mobutu. Soki to bengana Musée ezalaka pona dictature. Ezalaka parce que balinga ki basal. Et puis batu oyo ba bengana ka batu ezabiso. Batu oyo ba bengana ka batu banaka les ezabiso. Ce que tu as bien na mutu na biso ndenge po asalini. Voilà, merci beaucoup pour ça. Ni to comme na biso chers navigateurs spectateurs, caméra na biso tali ngwana. Pour petit message phare pour na mboka na biso Congo, pour na jeunesse. Et puis jeunesse et le bin de konanga Samuel mwana mboka et puis na bandeko baza libanda mboka Congo, baza ko douter kozonga ah miso babanga na bango. Pour petit message phare d'une manière générale. Non, message on a coupé ça na bande ko na biso ya libanda bazonga toza besoin ya ba escroter toza na besoin ya batu oyo balingi Congo. Ça veut dire que batu bakendaki kotanga pour que Congo et se développer. À la différence na ba pays mususu okomona bande ko na biso bande ko ya ba pays mususu ya ba diaspora ya ba mboka mususu okomona ba ye kotonga baye ko investir na mboka na bango mais oya biso ezaneti libabe lisusu ça veut dire baye ko zo ya muke o toza na ngwa ake na ngo lisusu ozomona nga elekela ngai mais eza escroquerie ça veut dire que bazo ya te parce que bande ko misusu na bamboka misusu balingi bamboka na bango yango bavanda ka baye baglongwe poto na ezelo côté eza kaka elenga miso otala immeuble kitoko otala mais eza ya yote eza lokola ndenge tokanga ba photo shooting
eza beauté na yo te siko ozokekangela bo 60 secondes pour citer parce que c'est une émission. Oui, citer 60 secondes. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons ça jeune surtout pas de conscience. Ba jeune, pas conscience. Tout c'est possible. Inutile ya kofazer na palais, inutile ya kotelema na bakoin ko bengaka bato ba preso. Yo pe na courage na yo bako bengo preso. Un bon message. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Merci beaucoup de Koché Kobea. Bon, les acquis invitation bien et bien placés, mais malheureusement trop surchargé, beaucoup de programmes, mais toujours il fallait un paiement. Mais après c'est un goulot, pour enregistrer l'émission une fois de plus. Donc comme il y a une émission ensemble, nous allons moins belé, mais nous allons mis balé via contre-terre par confrère Moussous qui commence bien, qui finit bien. Nous vous retrouvons au prochain numéro. Ceux qui collent sur Christ, merci beaucoup.